Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo, me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo, yo 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 yo, automatique ba mama la reine Omba, mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela, emeka saka meveye mila mama wongo ya mama 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 la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te umela mama wongo la reine Omba la reine mama puissance Jiparano ne makambo ne ebsebino Jiparano tambolaka partout Jipazo tambusa Jip partout o nyoso yebi kazana makambo Jiparano ya kapana e vraiment pena na kobanda bongo te puissance na motu nyoso Jiparano la fin du pays anti bal na chambre na ye tata ya ba journaliste tout ba journaliste tout ba bébé bon nuit bola kitoko tata na mnosa boulot na pesi pena la reine Omba. La reine Omba, automatique à ba maman, Nzambe à ba maman, la reine Omba, Congo Zibula Meso TV, na pesi bino tout bambote, na ye pena pas animateur na bino Jamaïque, animateur à makasi, o a opposé pena animation par président Weranson, ah tozali bosso président Weranson, vraiment pena la reine Omba, to ye et pas monsieur Weranson, il y a président Weranson, bon on a pena ye, bon sentir makambu, na pesi pena cordon, et meka Saka na pesi yombote siko zali na ye pena pa Evariste Abidala Mavinga na pesi yombote na pesi pena na pesi Lorette Mompala la tigresse na pesi yombote siko zali na pesi pena lisusu na ye kotopa Lorette Mungenga na pesi yombote na pesi lisusu mbote pa ya JP Kiama nde makambu na ye koto na zongi na Congo Zibula Meso TV nde makambu ya leader ya ba mama la reine Omba Nzamba ba mama vraiment pena boromona invité na yambela bino na pesi bino tout bambote Congo Zibula Meso TV la reine Omba Nzamba ba mama automatique na yambela bino Jamaïque animateur Weranson na ye Congo Zibula Meso TV y'a la reine Omba. Puissance Jiparano na ebisa bino na ogezula bino animateur ya président Weranson Jamaïque animateur à makasi waza na 1000 esprits na ebike côté msu ba benga ba 1000 esprits mais animateur pe ya makasi ya mboko ye mo mi benga rapper za leader na yambeli bino ye vraiment na auto jouer la bino ye pena na yaki pena zaki na kata studio pa président Weranson azaki pena na pala na ye pena ponga atambusaka Jip pamba te na tambusa pa muto azana makambo babaki Jamaïque mikolo makambo ezomona na te banda loba ti lelo bato ba comprendre te yango lelo na yaki kotambusele pena micro ayebisa biso za nini ba plan ya sika eza te to ezali to ayeka kobetaka biloko bato boye ba na émission mbote Jean. Ouais, bonjour Jiparando et puis nazo saluer les fanatiques tu es les rois de la forêt. Wazabos Nangai, partout dans le monde entier, tous la nouvelle génération, les Werasoniques, les élites de Weranson, les fidèles de Weranson, les chanceliers, les combattants. Donc, Baza vraiment belé, bango tout n'a pas bambambo, et puis mon boss, les rois de la forêt, ambassadeur de la paix. Pourquoi pas maman Nabiso, maman pasteur, maman Sidéji, maman Pata des États-Unis, ou à son Nabiso na ba prière, na ba sœur Nabiso exaucé et gladi. Donc voilà. À part ça, bonne santé. Non, santé superposée, Jiparando, je crois que donc trop, mais sa santé ça va par la grâce de Dieu. Mais autant les logements bateau tout babitourner la vie sur nos Jamaïque, tu comprends te. Magambo ya lobai ko yembelaka bato ya animation tout ça sala yango ye pas au sala. Ti lelo posiezo e banate. Yanjama koki pe banchache na bango te eutaka na ngonde na sombalanga talaba yoji na bango eutaka na ngonde na defisanga Weranson est formidable na epte seza batu donc babilo za na mo bele ba parking ali tout ça na ba esoparayo donc moi c'est na yo bomba wa baninga pia
Marmoisa n'a belé, mais sauf que Wenge musique à maison mernez à la race au côté. Je crois avant Bisu Zalara déjà na ba au balika, tu vois. Donc ils ont que ceux qui ba on va sauter alors ba bilo retour, ba on va bêta ba générique tout ba 72, ba on va boire et ko boire ma sauter non. Et ko boire manango alors et c'est un sou moto da polyvalent ou ya rolongo la ba bilo wana tout. Il y a un moni multicolore à Sarana mais sauf que makambo ezali ba surprise ali. Donc bah tu vas comprendre avec les temps. C'est ça. Mais babi kotala yo pe na nenga je tango yaki pena na moi pinch mais ta mo boye. Bah moi pena ko zaka no malili. Par rapport à tout babi o zaka pena malili. Non par rapport à babexi moi na ndeba ya pinch alongoli pe anglais. C'était plutôt sous le marmona biso, tout sous le marmona biso vraiment et ça l'a plaisir. Donc au moni animation ils ont été follow la forme hein. Ils ont été follow la cinglé, ils ont été follow ça non, c'est pas ça la musique. Donc musique ils ont ils ont armo ils ont agréable puis voilà ils ont sala ils ont sala comme tout le monde donc voir chanteur voir animateur surtout Sarah Moussala Moro mais sauf qu'il faut se comporter comme un responsable c'est ça donc je crois Jamaïque a une idéologie donc moi je fais la musique maintenant il faut dans sa musique donc il faut faire la musique dans les sens responsables donc c'est ça. Na podium je fais la musique mais après podium je suis normal comme tout le monde donc voilà et c'est ça et moi différence on a deux ans on est moi c'est absolument mimi. Donc ils ont grave c'est pas tout faut pas comprendre je crois peu puis na moni que bato misba mo mesa na puis bato misba mo c'est en en tout cas jamais vraiment donc ça va vous sentir que intellectuel vous sentir que animateur mais il est posé donc voilà il faut tout à la libanda mais quand on appelle le jamanga buka lokutate babi mingi ndeti yo banga avec Simon pourquoi que surtout bato na yo avec Simon et comme longola non na banga mututé mais sauf que quand tu es avec moi il faut me poser des questions où ils ont concerné ngai ils ont concerné orchestre nanga ils ont concerné patron ngai donc c'est ça et non na y une émission comment poser nga ba question sur batu misusu donc c'est pas bon c'est pas gentil tout misusu to collègue c'est pas seulement lui c'est tout le monde. Pour tout le monde, non, c'est pour tout le monde. Donc, là, il y a des poser une question ils ont un sens. Il faut poser une question où ils ont concerné Jamaïque, ils ont concerné l'orchestre, où ils ont concerné patron, le roi de la forêt. Le Jamaïque, babi, plein zobima formidable, zobima kalamingité. Jamaïque, il y a des lignes nini. Il y a des complété, tout y a oui, donc, nous avons une animation 2.0. Donc, ils ont donc plus que World. Ils ont animation, ils ont des chants, ils ont des rap, ils ont animation. Donc, na générique, moko yo kamutu moko na 6 couleurs, 7 couleurs. Ils ont boulot 7 animateurs, 8 animateurs. Mutu ba qui mais ils ont un animateur moko. Donc c'est ça. Ils ont pas bilo moko, ce sont des innovations parce que so talibo landi ba générique na so kaliza na ndo soko yo ki wana kingani. So you ete wana kingani mais so biso to ene lo mobo do le ozoyoka, il faut pas expliquer que te wana gaye. Au moment confusion donc que bana kini bago yoka te la reine omba di pona biso moscou ka bongoloja ko mona ago yoka no eloko ngote makambo eza nango ebele Kadhafi akufela Libi Savimbi akufa na Angola Lumumba kufa na Kongo na biso wana Mzee Kabila Papa Wemba tobenga ye hero national po ya kufande na zen na bangate na kimate Jamaïca mona ya ngiama na bangate na kimate ndogya mukolo mona ya igwe ya no wele ngiama na lobi wade rap umela na ndule umela lele umela na ndu bologe mama Angele na sida angele donc voilà ils ont moi qui occupé le mobo betia beti neti borna ngai s'occuper nini yo susu na mamba wina mamba s'occuper ba création mo betia ba biza bêtise koti sa bord bien ça ata yo moko kota bord bêtise te mama munwe mama
mama munwe tala ba chauffeur na biso bikumbela mwanza ayebi ko parquete apanzi bord akwense bord abebi selinga voiture ya kotisa parque bien ekotite kamatisa ale kotisa boro bien parque de carré bien kotisa boro bien parque de carré bien et mama parking de car. Donc voir les gens ont bêtise, je crois yo qui déjà mal. Comme dit ko sabiso yo ke tchana ba komba ba car ozo ba tala ba chauffeur na biso yo kango bien. Tala ba chauffeur na biso bikumbela mwanza ayebi ko parquete apanzi bord akwese bord abebi selinga voiture. Ya kotisa dindisa et on est dans la parka qui bord na. Ko lo bagage ko chakar. Mais oui, kotisa carré bien. Parking de bore bien, ezanango, ezanango makamudo, ezanango betiste. Namboka na biso toliaka bien. Na Kisangani biso toliaka bien, jiparando. Kobanda na botama na mona tendundwa koka, ngaye. Banda babotanga na mona tendundwa koka, jama. Fina lali ya bosani kokotisa lika kwe, fina kotisa lika kwa papa. Nakati ya tinel, fina kotisa na inwe. Papa choko lika kune mwindu, yobo minde lika kuya papa, na mali ilo yo ya Kinshasa ke yoko doke fio, fina kotisa lika kwa papa. Nakati ya tinel, shado kolwe lika kwa papa. Donc, mais toke biso nga pena mingi na buka na lokuta déjà ma comprendre pena mingi ji parando ya na vérité na yambaki muninga na yo alobi ti sikoyo yo na obetite na yambi kunzardo animateur lokola yo abiti sikoyo yo na obetite bon to tanga ba animateur to tanga no yo te pona obetite ya solo ouais, il n'y a pas de souci, ceux qui a lobby en haut, donc il n'y a pas de souci, ça, ils ont concerné, ma famille, ma camarade, donc c'est ça. Mais sauf que moi, je suis dans les rois de la forêt, mon boss à moi, donc dans un palais résidentiel, donc un palais royal, s'il vous plaît. Parce que vous êtes roi. Donc, bisous que tout ça, prince, c'est pas de n'importe qui. Donc voilà, grandeur na puissance. Il y a un gros banque ça bat mais sauf que tout ça en 2019 faisant un problème à changement de mentalité, changement de comportement. Donc biso je crois que ça là effort mot il y a changer batou, il y a changer, il y a pousser batou batika bilobi là. Donc batou faut ba travailler comment ko bouger monde, comment ko bouger Afrique. Ne biso tozoluka et non le bêtisement donc par rapport à mutuana donc ndetska babi yo yaki na moto mobo ndetska moto ga ya kote wana ne ute ko beta ba wana moto wana mutesala ki yo pena ke tango yepe na maison mère fuli yo après moto ngo zindi na est-ce que bon wana yebaki na beta ngo sala ki saki déjà 2 ans de la maison mère donc batu batika lo bilo mobo ça te que non après ka événement na maman na kota ki maison mère non après événement on a j'ai eu le temps il y a travailler ba côté sous 2 ans après na koti wenge musique à maison mère donc rien à voir par rapport à ça il faut comprendre qu'ils a puissance na force la puissance c'est ma casse force c'est ma casse Talatina minute au générique dans le bimite mais l'animateur ouazana succès na Congo na minute c'est Jamaïque Papa Gauthier notre mari Jamaïque wana ko sibisa te mutarobo ya mwaza te animateur wale ngana tali ba Blaise créateur animateur wale Jamaïque na succès na Congo na minute azati Jama Blaise créateur na yebiso ke animateur wale Jamaïque na succès na minute na Congo azati na minute Cédric Mbala bimisi plan na ye moko kutu bisayo ki animateur ou l'équipe Papa Gauthier notre madi sniper ndoke mukolo na 6 on a nos salités mais point les puissance te ngaza na roi les rois de la forêt des arbres ko constater za disque il y a déjà concert répétition makambo vous comprenez rien on a concert dans Malili trop Malili cela veut dire quoi nazo comprendre on expliquer nini nazo comprendre il faut moto yaki nango pena jamais moto cela veut dire quoi donc on a concert il faut na cataforme mais c'est ça moto mais c'est trop primaire c'est du bassesse là donc on est à mon niveau na ngate ngana ça donc il faut comprendre mon niveau donc likolo makasi donc on comprend ngana batu misute par rapport à raisonnement donc tango ba otala tango to otala siko na minute état animateur na ndenga G
animateur nini oyo uzomona penake ndenge no yo bwaki te aza na G. Mais non, c'est Spawn Bill Clinton. Spawn Bill Clinton. Voilà, aza tata na bino ba animateur, papa na nabi animateur yo otuninga je crois poser une question qui animateur nini omoni oyo na minute oyo asali moi quelque chose par rapport ya donc toza pena pepele wa awa toza ndi na palais ya président Igwe de la Forêt to yagi ndepa animateur na bino jama yende makambo apesa biso bilengi wana po mingi balobaka me mbanga pasi lelo to ye siko jama toke pena tozonga yo yete nde bato musu bayaka o na ye na mele cré na ye na saka ba cré mais na sima mikolo saka ba cré ngo monana te est-ce que oko betela biso ba cré ngo moko te mais jiparando suna omo boka na minute suna bando boka na biso ki émission na éviter et comme na soukate et puis au moins peut-être ba benga déjà makota parce que ba crier ça trop donc mais sauf que toujours qui non molo donc quand tu dis des molo c'est que malembe premier générique deuxième générique troisième générique quatrième générique cinquième et puis va pas découvrir beta yango siko na miso bato ba sentir ta mo biloko na beta combien de biloko na éviter beta oyo moni ko sepela na moni benake ndambo mais déjà na beti tige charge mais déjà na beti mona benake na yebi création mo beta batutu balelango me baloba kiza ya yote l'idée oh mais toi na mambe belé création na pena bato baboya yango babeza ya yote. Oh, libala botindaki ngai na kota kuna bazonyokolo ngai kolamba na moto tous les jours nazozika po nasali nini hamagisi kobeta tongo midi pokwa poto weli nini nzambe musuku ekoti na mboka yebelado musuku ekoti na mboka yebelado musuku ekoti na mboka ngai yebelado tozona ba yebelado mambweze belé et musique étranger ye kota na mboka Kongo lingaki bomandule ye musique banoko ye kota na Kongo ye lingaki ye bomandule bino boganga bobeta yezonga te tango yangia mabeti musique étranger yezongi sima meme lokumuto pesa na nani lokumuto pesa na ngiama alebizo tokolanda yangiame bana Kongo bakolanda yangiame weransona sauve musique ya Kongo yo do makambo ezebele jiparando biloko sama kolombongwe biloko sama kolo mumbele ndombangi ndana nini yango nzambe nanga nzamba sala basi sama kolombongwe mibali sama kolombongwe avoko tango Jamaïka kota kaya pa. Sama excusez nga pena oza animateur moko nako compliqué koto te mena compliqué yo nango po esali mabe sama kolombongo basi sama kolombongo iloko sama kolombongo basi po ni bêtise mumbele ndomba nginda na nini yango nzambe nanga bêtise biloko sama kolombongo mumbele ndomba nginda na nini Jean Kasusula nginda na nini na makolo nzamba sala basi sama kolombongwe biloko sama kolombongwe avoko tango jiparando kotaka ya pamba misusu bakotaka nde ya nyongo nzembela futaka nde mbongwe soki pe 50 60 na yebite lelele jama na moninga ndo ngoya j'ai vu les crocodiles donc makambo ezebele jiparando engele kwami kwa mama lemba unambidi madia makombo Madia makombo andindi kunuti kunuti inzole kutulani fota matakuna fwa bifwata bimbolombolo iteta kamichombo sisa kizombo jamais yoko moko tatina bakizombo ebike oye mabe comprendre que nos puissance makambo ezebele et puis ba biloko na zo beta eza ba miettes na koti na nupenda doki koti sabiso ba comprendre que jamais nde makambo la reine omba a comprendre que jiparando ba moyi batro la reine omba baki soko ya mbelinga jamais ebisa ya changata na kombo tokota bena moi bena tokota bena ezate
Ayibindeti nini ya yo? Naleka pa yangiama namoni nzete nzeta lilala ngana buki lilala nale lilala lila nale lilala lilala lila tobukutinde lilala lilala lila eloko nyonso eza na mbuma lelo tokofina nyonso eza na mbuma lelo tokofina umebelinga voka malala na pome rouge nzambe nakofina donc makambo eza nango ebele Djiparando na koti mpena te oyo ezaka bamiete babilo balikolo don na koti te vraiment toke tozonga jama na état ya animateur mpe ya mboka na biso animateur nini animateur nini oyo omonaka penaki ngai na eso tosangani charge ya mboka. En tout cas, avec Diego Dea Sava. Diego Sava, Yankao, il est déjà allé à Salampanti, Salanga de bien force. À part y dans la Libanda et au Kesse Baninga. La Libanda n'est pas ce qu'il y a musique à maison, mais rien à voir. Rien à voir. 2019, changement de mentalité, changement de comportement. Il faut changer de mentalité, il faut changer de comportement. Il faut appeler respect dans le grand. Comme qui? Comme j'entends monsieur. N'a manqué respect où? Bill. N'a manqué respect wapi? Mais balobi bino baleki boya siko bo banga subaya. Balobi bango baleki obaye siko bazo banga bayayati. C'est pas moi Jamaïque. Moi je suis naïbité. Yebike yomo comprendre pena que j'entends ya na yo. Par rapport il y a animation, il y a âge. Bon Djiparando. Parking ezoya formidable. J'entends, vous comprenez que j'entends yo parking ezoya Congo ba ko comprendre niveau ya Jamaïque, ba ko comprendre force et puissance. Donc tout sous la mingi. J'entends, tu comprends était oui Jama. Excusez pena, excusez pena. Excusez pena. Excusez pena. Excusez pena na ye tout nananu Jamaïque na biboye Jama mais koke pena to zonga to comprendre te kisi nini oye nango makasi bo apesi na champ yo yeka lobi mamozu na champ non ndeza boye bolosi na to benga ngo kindolikati ba bio po yemba kasus pena ma puissance mais oui moi je suis partout est-ce que to koyo kata lo yembo te po to comprendre te ba bio partout mbokezana bitumba eriko lobi nanga tokende nzoke ezalaki misio na yo obomisanga epai ya bambanda po tikala korenye na bango iyi motema napesa na yo yozwi ngai yuma na yo mpo nalinga kaka yo erike mbuye he montsapi ya mwana moke yelelisaka mpe liswa monkolo eriko pesinga carton rouge naza na nga na terete naza na badentouche nzoko kana ngai kala alembuyo kana ngai kala erike mbui salade rétrospection avant yo décider yo boya ngai okomona babo souvenir amete ekoseyanisa ngai pilote kangaka frete na likolo tavio yezozika nasengi moya kokanga souci et déserteur na biso ke moi to démarrer très intima koiba parce que so basengi obeta pene loko ya président Nsone ya kala et pas commandant Michaud makambo belé babilo ka via kala donc atela biso moilo kinkabo ya sepela nazalaka na souci ya Blandine Pemba nalingaki tashe tikala na motema ngwe kolongwa kave tima elobaka ti solo na memi ngambo soki ndoto perfusion nyonso na kiliba miso eyokaka soni kasi motema etikalaka kaka courage na yo eloko mosusu dipo na biso mosuku kabongologi charge dete shiga mwamba charge Guilé Luchono charge rapproché toye pena koto totali pena colonel bienvenu mutasisi kuluna na changu toye lisusu koto Evariste Mavinga Evariste Abidala Mavinga na mikili ya poto maître Hiroshima Mujobo topesi Aminata Limaya na pesi Laurette Mumpala la tigresse na ye pena koto nzamba ba mama automatique nde nzamba ba mama la reine Omba moi si à Pembe commandant Dadi na pesi mbote Jama
ni ata sumo eloko sika. Nayambaki yo na motema na nga nzai lokola beba yesika na kati ya libotara akozwa ezaleli ya mabito malamu mais quel que soit le cas soit le bienvenu epa nango ozalaki ambulance oyo ekumbaka moto no secours ya pasi boni okomi kotalanga na montsika lokola bakotalaka ngomba ya Kilimanjaro Fredi Ngoma yoka formol bachubaka na moto awe yo chubinga nazana no vivante po mokolo ezwa kozonga kojije bandimi ngana se kwate ema le dejimo babotama mokolo moko na mokili kasi timite na bango ekokanite na bolingo na pesaka yo kotika te balezondi egrimase yanga bolingo ma amour et confiance eza la devise mapata mama tobokolo kobana vraiment koke tozonga ndre ya pa président Weranson ka kobakisaka président fula yo okima na yo wana selon yo on dirait po to sentir penake yo momi benga non leader na ideni tozalaka déjà ba leader ezaka ngati donc tous les missions mona wenge musique maison mère donc tozalaka déjà ba leader parce que boss na biso le roi de la forêt il y a un leader des leaders asalaka déjà ba leader ozo comprendre il est déjà les gars ba niveau parce que lui il est le leader de tous les leaders donc leader des leaders c'est que muto façonna ba leader ya omoni ke biso tozalaka déjà ba leader tala car nazo tambola ngoza car ba leader et puis na mboko baza trotter et puis na kamwe ba ebisinga yo tikali yo moko otikali yo moko na maison mère ba misu ba keb ndeni ndenge toyoki li awa yo tikali yo moko qui a dit ça Diego Azali Goldberg Azali babi na nenga G na nenga G na ndeni nazo comprendre bien te na nenga makambu on dirait jamais c'est que tu antika mais na biso za na roi ozo comprendre donc l'air to za na roi c'est que to za ba prince alors yebika prince nenga vivara donc car ezelo muke forme ezelo muke donc mamutu ezelo pamba parce que biso za na le roi de la forêt il y a ça déjà dimension likolo dans l'air aux alarana yese ki mamutu za kitoko sama mosomba no pe ba création kusomba ndeni animation pe no sombi na yo pe yo beti makambu mais soko na cria bien on a CP na CP na GP mais sauf que na za créateur. Je suis vraiment créateur. Lo ni so créer ozo mona pena que so plaqué a na bisio mokili momba ba comprendre pena que mokonzi ya magamba ngwaye. Yanga makoki pe bancheche na nous mavoka français mundabi dunia safari Christian Malaya Claude Vadi Ero Mengi fashion igedi fumu to robo sénateur Bassman Kinganda Titi Mufuta ya Jonas Mbese Carlos Malunga deux fois Bobo Nyengi Aéron Munganga Torobo Sanate donc poto succès to tigala minora et logo yo babi na mboka na biso to liaka bien na mboka na biso to liaka bien ngaye na kisangani biso to liaka bien jama ko banda na botama na mona tendundwa koka ngaye banda babotanga na mona tendundwa koka rando fina koti ya bosani kokotiza likakwe fina kotiza likakwa papa nakati antinel fina kotiza na inwe nakati antinel yoka papa choko likaku ne mwindu yobo minde likaku ya papa na malilo yo ya Kinshasa ke yokoda ke fia fina kotiza likakwa papa merci vraiment jama tozongela na to Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo automatika ba mama la reine Omba mokonzi ba mama la reine Omba si parando denju sarelakisanga nzela emeka saka merveille mille
mama wongo ya mama 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 la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka mota pemba te umela mama wo la reine Omba la reine mama